Un groupe sans souci. Bando yo kana soutien. Pour moi te pour barabala. Yango bala na 18 ans. Diriger ngate ke yo faut solana o yo faut solana o ba mama o ene kwa ko finga sila. Tozo découvrir bino petit à petit. Bona nini mutu nyo soso ka pemenya sila tango kikuta na batu misusu. Ayo balukela sila. Aza mukolo ayeba ki po ani andima ka ko mabaku kine bakomisa ke na nko. Mélange agnon so bi des kolo na ngo pardon mabo luka kimia moto nyo. Te ngana la douce te kutu ngana ande brutal makasi kutu. Na ville province à Kinshasa solution eye pona mituka na bino tunanga nini mwana mama établissement Force de Dieu Fordi ya Big Boss Pichu Mondonga la force tranquille ba yeli bino solution pona ba mituka na bino oye mwangana ezana matutu établissement Fordi ateli bino débosselage peinture fibre awa soki otiki mutuka na yo kende kolala ponya ba bebe po ekozonga elengi na ndenga kosakana te sempelas na sempelas awa na établissement Fordi baza na rapidité na ndenga kosakana te ni le par ailleurs côté mécanique pe électricité basalaka marque nyonso ya mituka ata mutuka na yo ezwi pani ya ndenge na ndenge osundula établissement Fordi bakometa ngo dada otuninga établissement Force de Dieu ezomi wapi ozalaka na Kisasa te yoka bien ezomi na avenue Farage numéro 61 direction Chamba pe Gambela na commune ya Kasavubu oza mobimba. Établissement Fordi yonde papa na bango na domaine ya débosselage petit pe fibre ta établissement Fordi oye kosekwisa mituka na bango oyo ekufa établissement Force de Dieu ki daka na yebiso gu keyo poto na kati ya Kinshasa Texas na République démocratique du Congo eza bongo G-Graphic Design imprimerie haute définition na République démocratique du Congo ya boye tikala kozala te G-Graphic Design œuvre ya congolais ya diaspora Monsieur Emmanuel Kapita oyo ye Kinshasa auti États-Unis d'Amérique aba matériel pona kosala eloko oyo eye kolongola ba congolais soni botala bino moko inauguration esalemi après prière oyo pasteur asalaki tokoti na kati non ya boye ezalate ba matériel oyo euti États-Unis d'Amérique papa mama ndeko ya Congo kanga pe simba soki olingi osala impression na support nyonso banza graphique design po awa qualité nde devoir na bango bazali kosala ba impression sur ba badge na ba t-shirt to pe ba polo ba tasse na ba assiette ba banderole ezali kobeta mawa dada na ba chapeau ba véhicule ba stylo ba stand ba vinyle to pe ba autocollant et bongo soki olingi basa elo logo ba affiche na ba invitation création ya site web kaka na G-Graphic Design ba carte de service ba carte de visite invitation ezali kobeta makitoko mariage na yo ekende sango bazali kosala ba flyers ba drapeau na ba écharpe ba affiche kobanda na A4 A3 A2 A1 na A0 ezali kobeta madada ndeko mwana ya Congo ne vous trompez pas d'adresse nzambe pe kokodikoko ya imprimerie haute définition na RDC eza bongo G-Graphic Design otuninga adresse ezwami na commune ya Matete na boulevard Lumumba soki l'équipe po Matete o l'équipe Palou entre Kin marché na Palou oza mobimba kota na G-Graphic Design ozwa solution ya ba impression na yo nyonso G-Graphic Design la qualité c'est notre devoir ekeyo
Boloko officiel, bonjour et bienvenue sur notre chaîne d'actualité, chaîne Obonira Mingi, Boloko officiel. Je vous aime tellement, abonnez-vous massivement, partagez vidéo, likez, commentez, tout partager massivement. Ils allaient façon ou manière de soutenir Dorcas et Boloko. Na lingarabino nyo fait trop, ba tutu bolingaranga, ngapi na lingarabino. Donc bo s'abonner à la chaîne nanga, bo s'abonner qui me botalaranga, que le bon Dieu vous bénisse. C'est comme on dit toujours, merci mingi na kolonzambe o ya sali ke to kuta mokolo le souffle de vie ofele et atambon autopécité meye. Abengi biso liboso na ye, apeti biso pe encore to en tout cas, matondo minka na moro kolonzambe. Un grand merci encore à les Bombuta, Moufinu pour Europe, les Bombuta, balobi, Mbuta balebo. Bisous à toi, merci à Tipé Bokana Lolo, soigné signa trop Tipé. Pardon, tu as lancé. Merci à Tipé Bokana l'Orient de Bruxelles, merci à Sam Coucou, les nécessaires à Moté Mayame Coucou, et merci encore une fois de plus, Nao Babengi Bongo, Hervé Mbikaï, l'homme à battre l'ingénieur, merci à Boni Toubé Belge Noir, Bougite Mavinga, la maman de Magali, David, Gédéon, Nakati Yesouad, Honorable Francis Bandoubo, la mobile Yamadiva, bisous na yo. Merci encore une fois de plus. C'est na Pichou Sadam, Bote Mananou do Manakati ya Suède, Yabino Yangoyo. À toute la famille Bolokoko, je vous aime, je vous adore. Un grand merci encore à Naoba Bengi Bongo, le déclarant, quand on le dit, le grand déclarant, Christian Ngoma, depuis Matadi. Bisous papa. Et merci encore na président Yoshua, le président de tous les Abakouk, maman Mekungu, maman Zozona Inde, maman Elimbizi, Chichouna Nyot, en tout cas, nous aussi, on vous aime. Voilà, l'actualité nous oblige. Je suis avec Lili Tété, la douceuse. On a vu bien, la douceuse. Hein? La douceuse. La douceuse, n'a fait. Bien qu'après le poteau, quand je me reviens en haut. Voilà, avec Lili Tété, la douceur. La douce. La douce. Ah, Français me le passi. En tout cas, votre machama, bon like. Voilà. Lili Tété, bonjour et bienvenue. Bonjour Boloko, merci beaucoup. Je remercie je remercie aussi les téléspectateurs. Na moni vraiment ba vu na bino Boloko ba vu c'est belé mais ba abonnement za muké. Bon maximiser ba vu, bon maximiser pe ba abonnement. Donc abonnez-vous massivement à Boloko TV, on est ensemble. Merci Boloko d'être venu. En tout cas, on kangi ba abonné na ngana ki fi to kangi ba ba ku fi ra ngoto le barabi. Bon non la ba simbi ki si moi bo kangi ba. To ye bara déjà. Qui c'est aka musala? Qui c'est aka musala? Qui c'est aka koza bien na batu? Qui c'est aka kosala musala malamu? Donc je vais saluer Abraham Matingu, le temple depuis Paris, Abraham Matingu ya Ngambe, ya Métiol. Na PCP Mbote, na Christian Lissassi, le partenaire officiel de Lili Tété depuis les États-Unis. Christian Lissassi, non, il y a cadeau déjà les premiers. Et il y a ça bien. Na PCP Mbote, na ya Bijou Dembo depuis Anvers. On est ensemble, Bolokoko, tous ensemble. Vraiment, merci beaucoup Lili Tété. Boni basango ya Babakouk. Bambionde, est-ce que ça me dit secret? Non, la mêlée secrète est Babakouk. Mais m'appelle les côtés. M'appelle Tabi numéro le roi G. Je te dis franchement. Il y a solo hein. Oui. Téléphone est bunga kinga. Oh, et bunga kité. Téléphone est pasuki, display est pasuki. Na ebitem sou pour la Babakouk baleka ke belende ba obenga benga téléphone maman panzani. Je crois bientôt na okota natala. Je crois que m'appelle aux alibé mais la monde que Babakouk ba yambinga penda à bras ouverts, ba yambinga moté maman ko na monde penda ba dika. Donc Babakouk ba yambi Lili Tété maboko polele. Merci beaucoup les Abakouk. On est ensemble. Tous en a pour nous défendre cause. Il y a Mams, il y a Madra. Vous a dessus. En tout cas, merci beaucoup Lili Tété. Bonne santé pour nous là. Moussala bien mais bon ben la douce. Gloire qui ngabi na za douce té. C'est bon non. Yo mélange agnon so bi des la colonna ngo pardon ma bon Luka kimia moto nyo. Te ngana la douce té kutu ngana ande bouteille makasi kutu. Bon en fait na mélange agnon so na meli melo. OK. Na meli melo na mélange quand moi c'est nga douceur na tcha douceur. Là on peut c'est nga chocho
ngakuna ande muta bitumba kutu ngane na bundaka na ngakutu lo ya kenge ya ebi lo ya kenge je te sali mais Lili tete yo dans muta chocho en tout cas baba ku nga boy na komba la douce wana ezaka kolo na ngana za brutal la douce on est kolo na to yebi kolo na wa zaili la douce potika biso na la douce chez nous il y a c'est tout. Il n'y a pas la douceur ici. Oui, la douceur là comme on a vraiment. Boni parce qu'on SB si la bisalou. SB zo ke kitoko série na biso film na biso asika en tout cas babaku bola nango eza ba conseil si la bisalou a na ba signature na écriture na ezaka ba conseil ba leçon ya vie donc bolanda série na biso asika bon tirer ba conseil na ba leçon ya vie ebele babaku ba bien et puis SB kitoko toujours voilà merci beaucoup Lili Tete SB kitoko toujours tout ezongeli lelo affaire oyo ya Mama Top ça continue toujours eza aussi la te kolala kolamuka baza ko révéler biso ka makambo kolala kolamuka Mama Top ekendaki ezongaki namoni batu misu bakomi o pourquoi bolobelaka makamwa to sauter to koma étape mosusu mais so biso to moni ke batu ba ofinga kasi ato batu ba okeka mabe na sila tozonga pona recadrer bango voilà bo remarquer ke biso to ofinga te tozo wana te pona ofinga to pona oloba mais tozozonga saka vérité sur vérité et puis to recadrer kaka makamwa o bobaki mabe biso to recadrer to lexi bino ndenge ezali bon sorti lisusu ya Mama Top boloko ko ba bisuni. Non, tu l'as dit, le Maman International qui nous informe encore. Que j'aime beaucoup, Maman International. Oui, ça analyse bien. En tout cas, bravo, Maman International. Tu fais bien ton travail. C'est comme ça que nous information à source. Aujourd'hui, on nous informe que Mama Top a valu moins à 59 ans, Dada a valu moins à 82. Il paraît que Mama Top a bota Dada. Na papa ya ba camarade na ndako ya bandaki koya kovanda kolia esiko boya mbaki yango ba retomber ekolela mwana lelo alinga kombo ya papa wa boti bon boloko ko na vie makamsu ya ona loba kaka makamsu ekuta biso na vie to souhaiter kango te mais batu musu pe ba souhaiter makambo ekomela bango na yeba artiste ya biso pe munene ya mboka kufa pe asona tando benge papa eza la fille moko bando yo kanga bana na esuki azai camarade ya bana na e mais ba ke bota pe na musicien na bota ki na camarade ya bana na e bon o ile kaki to ebité voilà m super mère subisa ke lo mo boé m super via mona ki balolo ya jeune fille donc kitoko pe pour moi to pele jolie oui elle est jolie m so la ne pe kitoko moi na batu alingi bon place on a penda na juger te pe na conseil on peut ça te bon makam susu ya ka eye to accepter au bon mais yo bo akombo papa no po anini peut-être que pour papa a s'occupera na yete po biso to yebi ke Mama Top abota bana na kati ya libala mais soki papa na kati ya libala est-ce que balara pour Mama Top barabala yango bala na 18 ans ngana oka Mama Top abi bala ya na 18 ans oyoka ye mais on mona ta photo te na mona photo te oyoka wa c'est que senga bala accessoire ba photo kasi te intérêt eza boye eza TVA radio te donc soki mamu penda sali investigation wana ngana sepela na mamu po ngana linga vérité to linga te koya koloba ba n'importe quoi soki mamu penda sali c'est kaza journaliste d'investigation so sali penda investigation wana que azu ba preuve wana azu histoire wana vrai bon makambo yaki nango peut-être que dada papa peut-être s'occupe qui bien na mama te to a négligé ki maman yango dada aboyi na ye kozwa kombo papa ça dépend de comment est-ce que papa a se comporté ki na mwana est-ce que makambo wana faut yaka na réseaux sociaux vraiment nga na mona que ça privé ça vraiment intime toki koya ko bimisango te na réseaux sociaux et ça privé ça Mama Top na bana na ye hein. Est-ce que biso photo e baki dada alingaki komba papa bango te c'est que dada lobaki ngo pa batu c'est que batu ka mama bandaka la babi dada tonga mama na ye dada ozamwa mabe so ipendo bando tonga mama no makamusu ça yo ebisa ba camarade ta le biso to ko molba na réseaux sociaux makamusu c'est que ça ya famille tikali na kati ya famille boya kanongo na réseaux sociaux te biso no sotala ba mabe na biso to sala tala ba passer na biso to sala to apena ba erreur to sala que bana akoki ko lobango pa ba camarade na été il faut pas que maman et pas ba camarade na yo style lo to ko molba na réseaux sociaux nga kuna nga lobela ngote
il était ton père, il faut oser comme papa, malgré ma faute. Même si à l'avenir, peut-être que ça, ma faute, oh, bah, c'est pas la note. Ce bawanga nyo pe le quoi maman, c'est pas la note. Pourquoi qu'on wanga na comme papa? Pourquoi qu'on boit comme papa? Pour les autres, la maman t'a pas obéi à tout le qui est à bala. C'est quand on mis papa na bino oh à bala qui est. Est-ce que papa on t'a bala pinda? C'est trop gâché. Donc au moins que ma comme moi beaucoup que c'est famille. Et ça privé. Voilà. Non, c'est pas la tête toi on la TV. C'est bien dit, voilà. C'est un peu ça. Merci beaucoup Lili Tété. Lili Tété, nous avons suivi la sortie médiatique de Viviane. Je crois que vous l'avez dit. Aïe, non bien ya Viviane. Ande kolanga. Aza mumbunda. Au moins biso to zamba comme neti miel. Miel pendeza comme miel de sang. Comme on eza miel ya mboka. Neti nga papa nga comme on était au RCI. To zamba comme mo bol quoi ya anglais to zamba comme Viviane Abiel. Donc aza ndeko nanga nga na mongoli aza mumbunda. Osali pa mabe osali mabe. Yaya. Biso penda ba parti à côté na biso kuna bana idiofa. Toza reconnaissant. Bandu nous penda ba pesa biso d'éducation. Héritage o bakoko na biso na ba parents na biso batikela biso eza classe na bonne éducation. D'accord. Na ebité yango ba bakuku ba sepeli na pe ba accueillir nga na maboko polele pour au sentir éducation, au sentir moralité eza ya bien. Bokoki ko na bombanda na binote. Si la salle libre, il y a besoin de tout sur aligné. On appelle ça la théâtre. On a bandé la figure de star, ça fait 2 ans et demi. Elle me soupe si la monanga déjà. Non, elle savait que tu le lona si la note au coutanité. Elle me soucie la pas monanga, pas Baptiste, Akuna, Lili, oh, on a ces mecs qui n'engatent. Mais à soit on a pété. Elle me soupe pas à ma camarade, naïe, toi ça, bateau, babana, au théâtre. Si le l'homme sous ma figure a pété, la casting, il y a SB. Mais quand même, il y a aussi la zuyo. Au salipé. Rôle au jouer pe na kati ya SB. Ce qui au mona que moi ba quoi que zaiki to moi remarque bongo ba ku ba sungie bongo mais aza reconnaissante aya nanga to amboka moko ande konanga mais sortie médiatique na eto sepeli na ngote et moi peut to mela masanga te to mela ba cigarette te ko avant to oloba na TV pour tous na moralité ya bien donc oza mela cigarette mela pi masanga so bi bon directement ça au fingi et bien pinda bien te na fingi ete mais to mela raté za na bon sens za na raison ba benga ngo bongo za na raison avant le kana télé ezate ko meli no ba biloko na yo apo komi wa finga mto sala bolamu ba bi bolamu pour la rater le bien fait MC yo benga si la nelo mo boete mais si la bengi yo un groupe sans souci bando yo kana soutien moi succès qui t'acquis voilà c'est côté acquis mais à travers SB ouais sous ko rebondir hein ouais sous ko surgir nde balobaka bato bakompe ko benga yo bato ko tindelo mo ba code zala reconnaissante oza ya nanga mukwane pa mama top na lobaki na Swahili ngana mtu bandu numene grandir Lubumbashi siko na kikongo na ba yaya bika mambuina zala na reconnaissance si la joie qui yo ozaki na best nini succès zaki souté à travers SB obimi lisusu moi succès na ezongi to komotanga lisusu Viviane ya nango zaki to poni basi kitoko ka beaucoup mobeba basi bilongi mabeba kuma le kabino na motema malamu pona nini vraiment nga sepela na mutu kitoko na sepela na bloko za kitoko ya oza kitoko motema no pesa kitoko mais si il y a likambo bombanda na kati ya si la n'est pour rien et comme si bombanda na kati peut-être ndeto oyoka yoka Viviane mutu no fit bongisa kiti boloko pardon pesa no ndenge kato oyoka yoka ke ya mamo ba bombanda so pe si la benga ki après benga mbanda no si la is entreprise SB ne bomona c'est toute une entreprise donc elle a le droit d'appeler qui elle veut elle a le droit de jouer avec qui elle veut ça casting ateli bo habiter place oyo ba chochoto ba mawa esenga Viviane place oyo ba mawa boyem so esenga mao mais bino bokuya na kati na bombanda bino na kati entreprise ya mutu te zela tourna yo mais oh Viviane a ça parce que Viviane avant elle abandonne tout la vérité elle abandonne ko le SB to no mona Viviane a sur le canal télévision zo kumisa sila na écoute baba na kambo boloko na kambo likambo wango na kambo likambo wango to mona Viviane a changé na tuna ka nini
qu'est-ce qui vous fait changer? Vous savez qui bien assis là. Après ça, que Koutana baini assis là, vous avez changer. Mais tel là, oh, yo si la paix ça qui yo. Est-ce que si l'élection comme t'es mamabe? Ok. Est-ce que si la aloba qui n'a mabe? Pour nani mutunyo ce sera épemé assis là, tant que Koutana batu misusu, ayo baluki la si là. Et ça problème nini? Bon mon a dit que ça mabe, moi la batoza la succès dans la makambu. Hein? Moi la batoza succès dans la makambu. Ils ont soit bino pourquoi? Ils ont soit bino pourquoi? Dans mon kilo ils sont bongate. Dans son bongyo bengi batu bobana la bango musala, bango tu ba bomayo. On m'a dit que babi l'homme n'est bon. Mais c'est la nature qui les rend mauvais. Vous rendre si la mauvais. Azan la bonne voix. Azan la makanisa malamu. Aime sous pour la culture nabiso. Aime sous pour le cinéma congolais. Vous la bangolais. La bangolais ne va commencer à cinéma. Au moins que le gouvernement peut sa bango et puis si bango valeur. Cinéma ils ont supporté bango ils ont soutenir bango. Voilà. Total le quoi ba Windhoek. Total le quoi ba série belé ba angolais ba au salle. Donc, il y a des Sénégalais qui sont en Afrique du Sud, dans Canal Plus, Afrique du Sud, nous sommes la top dans la série télévisée. Donc, il y a une unité, tout le monde qui est en soutenir. Pour le Nina Congo, tout soit comme un binos comme contre. Binos que si la peine, binos comme contre. Cet espace a soutenu Katina. Abi a contre fille, a été mazo salango pour na molimo mo santo. Molimo santo lokuta. Molimo santo etindi. Molimo santo lokuta pour biso soto na molimo santo. Pour ni biso so molimo santo atindi biso te. Siko molimo santo atindi asa na ofinga sila. Ai biso sila ki osa rechito akemi na baba kuku na ite. Siko biso baba kuku to kena betela sila porte sa sila neza boye. Tangisa nani Viviane Enemi nengeza sila sala casting yemoko. Voilà. Sila yemoko linga bato ba sa pemeni na. Neti ngabo na grande fille boye. Ata to sa bien na boloko ko diriger ngate ke yo fo so na o fo so na o non boka sani abakuka alinga na esila na ya lobaka maza on a te pour appeler ça sila ba injonction. Voilà. Nous sommes pas là pour appeler ça sila net ici là ndaza webi ke na semi ke maintenant to kutanite depuis 2001 ti lo longa la sila no kutanite si ko biso babaku to ke na beta porte sila porte pesa ba ordre non biso to pesa sila ba ordre te pourquoi bomoni ke mtosana ba fan na ebele bokomo lo ba fan to bazo diriger sila yemoko déjà lo ba ko maîtriser ba fan ata ya fali ata ya faire ata ya wera ya jibe fan ba ya ebele mzo bazala éducation na bango bazala ba tempérament na bango sila oki ko éduquer ba cookte et pour batu musupe ba ko fingira batu na bango ezala belle vie ezala Ursule ezala Dinana ezala mama top bazawana te ba koka ko gérer ba fan na bango te o batu musupe le ka ba fingisi la pona mama top est-ce que mama top mtatini bango neti nga minute nene olo ba sila mtatini ngate ngamo na seule réflexion nga na seule analyse nga nene olo ba na TV abakuku moko ta sana pa opesa sila ba injonction botika wana eza semblant yaka ka koloba ke sila ozwaki mutu tel nga linga kitaza pembeni na yo donc en fait comme ikamunini nga na yoka na mutu wana te asila nenga zuye sege ba komo tonga nga est-ce ko larguer sila pourquoi siko affaire ezoleka wana eza nini. Il paraît que selon les sources et informations que Viviane elle a moni Mao aye na SB aye ba ke ba pesa Mao ba rôle moko e bongo mais et comme si la pesi Mao rôle clé de rôle principal tandis que yé mutabandaki SB liboso ma comment te ya buzoba ça manque de professionnalisme moi te ya buzoba OK donc si la propre ça mon rôle il faut tout na Viviane hein si a so moni que place au Mao rejoindre bien faut tout na avia Viviane pour ba bambanda OK et pour m'tango boa bambanda ça moi si ne peut kuna na poto hein y pas souffrir qu'on a babolingo na kuna na poto bilo bo garder ka ki bombanda ngo tilelo tout le monde na papa mso zaki na basi 5 hein lelo em su papa bali mwana mo bwa muke ba mama na nyoso 5 ba yoka ni bala bango ba ko mbandeko o mobile ngo pasane kuna na poto ça ba vie na ye boki ko yoka na te boa ba Chris boye bana bandaka la est-ce que bombanda bino fo me mango na kati ya SB boa bebisala sila musala siko biso ba kuku to lobi to diviser bino ne lo nini yo kasi si azwalito na bakuku nyoso doit se combien de milliards na Congo il faut azwaka bakuku moko apesa ke injonction pour ani bombanda na bango babomba ngo place bakutanaka na et pas si les entreprises attends entreprise ndenge za boye ba travers mi bale bazo kana te mais nini employeur na bango pour l'entreprise a otala objectif na ye si la zota objectif na ye bombanda na bino bombe mango na SBT Viviane lola wangani alobi ke bokomisa bokomisa bakuku na makasi bomimisa ngambu kasi ndenge pala kisi identité na ye alungwane kakati azala ne sute toze belé
Nul n'est irremplaçable, mais biso na bakouk to remplacer. Tu connais pas? To remplacer. Babakouk to zebele. To comme ça na makasi, mais yaza mukolo a raison là, c'est ça les buzoba. Il fallait que boya. Il fallait que boya pour ngane la zabo ta on a monté place ebongi na ngate. Non zalangote. Non zalangote. Donc aza mukolo ayeba ki po ani andima ka ko mabakouk ne bakomisa ke na nko. Aza mukolo soki mo koma ki abakouk ne to komisa ke na nko. C'est que au sale buzoba. Il fallait que ça na moralité, on a la vision na yo. Aux la conscience na yo pourquoi ba comme ça bakou donc batu ya on a ici il a fait très attention batu misu ba pembeni na yo boza vision morote balingaka yo pété même so bazo ka po batela ba défaut na yo même so bazo ka po ba comprendre style na yo il faut éviter puis il faut la sagesse na batu ba pembeni na yo to zo mael mam no so zo pesa si la mael nde place boko misaba batu mitema mabe nde place boko misaba batu mitema mabe dans le beti na changer na comme ça mabe a changé déjà. Au moins, tu as fait un matin à terre, tu as fait. Miss Lolo, tu as banane déjà, tu as fait, tu as fait, tu as fait. Déjà, mon baby, ça monte manaï. Donc, tu as fait maïl. Ok. Na maman, est-ce que Viviane Penzana ne peut pas faire quel rôle wana? Pourquoi il va pas ce rôle à ma casse, il va pas ce rôle à ma cassité? Il y en a un bon mana. Donc, c'est que vous savez, vous avez fait un poison. Pourquoi il va pas ce rôle, il y a principal, ma va pas ce rôle à principal, tu as qu'à otika yo. Ma on va otika na théâtre. Oh. D'accord, merci beaucoup Lili Tété. Donc, le ça la Viviane bon ba le bien affaire yaki bombanda. Mama top. Lobi si la Viviane, lobi si la balotre là. Et ça problème nini si là. Nzamba batela si la, nzamba pambola si la, nzamba couvrir si la na mapapu na ye. Bitumba nyoso ko ya eza nul sens. Tu peux mater fungoli YouTube si là. Et ça problème nini? Na famille ba tu ba lembi, famille ba lembi. To lembi. Et problème nini? Oh, botika mwana batu. Bo accept. En fait, parce que ngane ko ntima succès. Net ici à soit zarande boy na bino poya za succès te. Azarande sama kolona bino sama papa na bino poya za succès te. Ko ni boko kontima ete. Po amayele no koleka bino ya tanga kuto loko bino tanga te wana. Ya tangi théâtre wana na classe. OK. Elle est d'une bonne famille to el sarabino. Soba ka ne otika bino. OK. Hein? Donc yenda nga komi na makambu yazo makambu te bino kaka. Okanga ka e. D'accord. Oh. En tout cas, ils ont vraiment parce que c'est d'habitude toujours problème plus na batoni ti Viviane. Oh Viviane mokileba qui soute beau sanaki mais grâce à cela Viviane a l'amour qui oh Viviane mais avant on a bien finir c'est il y a de la vérité. Ba maman ouais ne quoi ko finir si là. Tozo découvrir bino petit à petit démasquer ce que ne pendant mouleti na décembre. Mais abisi là ça démasquer bino ti na décembre. Anzamba si là te. Ya za mambiko da mandona. Te ya se mec Nzambe malbe mino la vérité tabi à lire bon mais si ça réussit et ya za se mec Nzambe pour y venir assis là hein ya za se mec Nzambe ndumba ku to mona ndumba vina ndumba cha bali ministre comme bien posé mazaki na kata masumu mobu o Nzambe te donc lobi assis là yo e bien ngoté botika assis là ça za Nzambe na Nzambe protéger ata mabezo ya boni bo Saint-Esprit lobi mutabima yeka mutaza Saint-Esprit biso to ana ngote kaye ba ebisi yoni bato so samela bima ba okelola na kosi Saint-Esprit lobi la raï biso nyoso pe Saint-Esprit lobi la biso sango telemela ba ontu valeur bo Nzamba camarade bino Nzamba do fa pe bino moko bo wando kufa dans Nzamba na za na telemi kaka po biso mambo bato théâtre abeto lo masola mambo théâtre boni bo ko sabanani biso nyoso to na Saint-Esprit. Donc ya yo na telemi biso ka mambo théâtre mambo basila bo saka na Nzambe poani ayo si ya bongo mutema bon po si la zando kiti po si la simba bakisi nde fa bongo la mutema Viviane ouais qui n'a pas pour découvrir si là ouais qui n'a pas pour simplement si la pour en manquer ouais qui n'a pas pour simplement si la pour en manquer respect. Vraiment, merci beaucoup Lili Tété, en tout cas Washimaton de TV 20 minutes, merci vraiment. Ah, ça fait trop mal comme on a biloko to yebite to kende wapi siko to lo bani. Si la azoranel il faut batouter. À ça ba produit na on a bi bolokoko, la nature nous rend mauvais. L'homme n'est bon mais c'est la nature qui le rend mauvais. Si la vue est loko, a vue vision, a sale loko na po bengi sa ba collègue na ya bengi sa ba ami na ye. Mais na molo quoi et comme memela ekufa et comme ngana esaka si là avec le Saint-Esprit akambayo oyeba nani wa kozala pembeni na yo
to mona ki etango bandi SBC kazaki na ba cote na ye balinda cote azaki na batu na ye nga on a tek na oh si la casting asila oh azui bana ina donc mais c'est ya bika ke ba azaki na bien alobi alinga simba baba ningo ba foye ba sila et là il déjà bien mais ko baninga ngo ba memele problème on dirait bozo nga po panda pemela sila po boya ofinga elobi donc azaki na bana na ina SBS azaki nango bien voilà tant à côté si bien bato mangala et comme pas problème. Est-ce que Viviane dans une chose à tourner à SB? Je ne pense pas, mais le but peut bien monter, tu as monté ma silaté. Elle se soit à monter ma mawa. Elle a fait tourner Badouana na Katia SB. Babi, mais si vous tournez, on a SB. À Salani. Elle dit que mon qui les a kabou, moi Salani. Azo aidé Baninga. En tout cas, merci beaucoup, Lili Tété. Tu comme il y a besoin de souka. Message ni européen c'est na Silana Baba Cook. En tout cas, Baba Cook, merci beaucoup. Nande bo accueillir nga, nande bo lininga. Téléphone et ça la moi kokoso ce bosso me li pe téléphone en CP là donc merci beaucoup boloko ko besoin numéro n'a pas boloko voilà numéro bobenga na eba ke bino boya mara batu malamu nde boya mbinga et ça nga bien si la kalo on a zo ebisae beaucoup de prières au diable à monaka muinda comme ya sana molili yo so za na muinda so za na lumière a mona yo si la bato ma bébé ba mona yo toujours prière tu es besoin mutalo sambo prière pas de distraction yo mo zo mona bato zo benga pembeni na yo ndenge bazo ko balukela yo donc ngana mona vie asi les ana ngokana kati ya Bible sois prudente beaucoup de prières yeba banani ozana bango yeba banani o ezaka ya musika en tout cas ceinture na yo il faut o tamiza ngo pena mutu mususu azaka musika batu musuku to bakutana kala ba secrétaire na yo te sois prudent vis avec les gens qui t'aiment oh yo somo la pena ke bazo lingayo et puis mingi tout na Saint-Esprit faut na banana banani les Abakouk je vous aime beaucoup on est ensemble biso tozana ka pona kolobela si là bola moi si là ba film la biso ba œuvre na biso mais quand même ba remarque na bino ba suggestion na bino eza le bienvenu voilà bon zo numéro na pas boloko na 5 bino pe bo s'abonner massivement na Baptista TV officiel pour nde bo mona nde na jouaka et puis na Lili Tété chez Lili Tété News pour na bo mona ndenge na sala pe ba émission nanga ba abonnement na bino nde pas boloko et mata to mona ba donc je salue ya bijou Dembo depuis Anvers Gloria Kenge le président Galaxy Elvis Galaxy ya présidence Elvis Galaxy merci pour tes bienfaits merci pour tout un homme bon un bel homme pose et ton ambongo motoka bakaloko ayo azate Elvis Galaxy que Dieu te bénisse. Merci beaucoup Lili Tété, merci à Washima Tondo, Rishi Watumwa, merci à Gloria King, moi ça mon aine. Bobette Mboyo bisous, merci à Bionyo so bolingaranga, na lingi binoto te kutani à la prochaine. Bye bye. Na ville province à Kinshasa solution eye pona mituka na bino tunanga nini mwana mama établissement Force de Dieu Fordi ya Big Boss Pichu Mondonga la force tranquille ba yeli bino solution pona ba mituka na bino oye mwangana ezana matutu établissement Fordi atieli bino débosselage peinture fibre awa soki otiki mutuka na yo kende kolala pongia ba bebe po ekozonga elengi na ndenge kosakana te sepelas na sepelas awa na établissement Fordi baza na rapidité na ndenge kosakana te ni le par ailleurs côté mécanique pe électricité basalaka marque nyonso ya mituka ada mutuka na yo ezwi pani ya ndenge na ndenge osundula établissement Fordi bakometa ngo dada otuninga établissement Force de Dieu ezomi wapi ozalaka na Kisasa te yoka bien ezomi na avenue Farage numéro 61
direction Chamba pe Gambela na commune ya Kasavubu oza mobimba. Établissement fourni yonde papa na bango na domaine ya débosselage petit pe fibre. Ta établissement fourni oye kosekusa mituka na bango oyo ekufa. Établissement force de Dieu qui daka daka na yebiso gou keyo. Poto na kati ya Kinshasa, Texas na République démocratique du Congo, eza bongo G-Graphic Design, imprimerie haute définition na République démocratique du Congo, ya boye tikala kozala te. G-Graphic Design, œuvre ya Congolais ya diaspora, Monsieur Emmanuel Kapita, oyo ye Kinshasa, auti États-Unis d'Amérique, aba matériel pona kosala eloko oyo eye kolongola ba Congolais soni. Botala bino moko, inauguration et salami après prière oyo pasteur asalaki. Tokoti na kati. Non, ya boye zalate ba matériel oyo e outi États-Unis d'Amérique. Papa, maman, ndeko ya Congo, kanga pe simba, soki olingi osala impression na support nyoso, banza graphique design po awa qualité nde devoir na bango. Bazali kosala ba impression sur ba badge na ba t-shirt to pe ba polo, ba tasse na ba assiette, ba banderole ezali kobeta mawa dada, na ba chapeau, ba véhicule, ba stylo, ba stand, ba vinyle to pe ba autocollant. Et bongo soko lingi basa elo logo, ba affiche na ba invitation, création ya site web, kaka na G-Graphic Design. Ba carte de service, ba carte de visite, invitation zali kobeta makitoko, mariage na yo ekende sango. Ba zali kosala ba flyers, ba drapeau na ba écharpe, ba affiche kobanda na A4, A3, A2, A1, na A0, ezali kobeta madada. Ndeko mwana ya Congo, ne vous trompez pas d'adresse, Nzambe, pe kokodiko ko ya imprimerie haute définition na RDC, eza bongo G-Graphic Design. Otuninga adresse, ezwami na commune ya Matete, na boulevard Lumumba, sokyo l'équipe Matete, o l'équipe Palou, entre Kin marché na Palou, oza mobimba. Kota na G-Graphic Design, ozwa solution, ya ba impression na yo nyoso. Ah, G-Graphic Design, la qualité, c'est notre devoir. Ekeyo!